Allô, c'est la famille. J'espère que vous allez bien car chez nous, tout va bien avec Jésus-Christ. Et ça a bien nos mères de jumeaux actu télévision. Toye lissus pour ma kamboza. Na communauté episode nengi na message koloba zangaton mais ma kamba koloba. Yango zangate. Et zangate bandi kodanga. Tombo iliwa ni maman na biso Blanche. Tunasi madame Tunasi. Oyo akufaki toyokaki sango eningisi mokili bandeko nanga eningisi parce que mobali na ye aza moto ayebanaki pasteur Marcelo ayebani tobake monde entier yebi par rapport ba prêche na ye matea na ye mosu pe e suscita bongo ba polémique ba sujet mosu to mosu aborda. Et puis ça t'a sous bentensel et pour ça aussi ba lobela et puis plus donc ça monto dans la notoriété ma casse pasteur Marcelo ça monto ayebani ma casse et lui moi si na yepe et ningisi ma casse parce que moi si na tout le monde a bon pasteur Marcelo comment azali un homme qui parle et tout mais moi si na qui il faut m'effacer parce que mon ni koyoka e ngakutu mungongo ma Blanche on a yoka ka ndenge akufi ani ki mungongo na e donc tu koyoka moi sur te azoloba tout ça ce qui n'est tout extravagance tout le monde a bassi musu basa nzambe extravagance mususu qui matalana mususu moi je pense qu'il a ngoté que réellement qu'il y a une femme de valeur une femme qui s'est mettait à sa place ayeba qui place neza nini pe ayeba limite nae une très jolie femme mais qui était là na sama comme mobali nae azaki wona osa musane na kimia ako soutenir mobali na kimia na ba bruité dans matalana te une femme qui se respectait mais lelo malheureusement la communauté la biso to komika biso to ndenge moko communauté o eza ko beba et c'est triste de voir que comment une communauté comme lelo modèle komeli cette dame Blanche to yebeli na makambuti na barando makamusongolo pakala non. Ndi quand dans le bail qui vraiment surtout quand on a bassé ça dans Nzambe ya mboka un peu notre communauté les femmes des certaines qui se respectent moi surtout côté ya ça qu'on mérite la place wana aza mais malheureusement tu constater que la communauté c'est ba live to qui na TikTok il y a eu tant de lives sur sa mort, il y a eu tant de émissions sur sa mort et parce que peut ça ba vu na bango ce qui n'est pas mauvais le quoi ça monto ça public ça monto yebani il faut to lobelae bande kolanga nga aussi na juba message belé ma be abatu musupe ba komela ki bo sepeli nenga akufi bozui matière bande ko but ça que la mituna bien tu yo kota YouTube parce que ça pose sa matière vous na pose pour yo ce que vous avez posé que vous allez informer de quoi on assure au lieu autant même pas télévision autant ni émission à YouTube ni TikTok autant la réseau social vous avez posé information mais tant que yo ko tata sur émission mère de jumeaux la chaîne de mère de jumeaux pour ça poser information on a posé yeba si ko loko yebi faut que tu la message ma bé mais vous ça kana mituna binoke to ko lobela ngo nenga kufi na ndenge matanga ko likla na même après matanga to ko lobela yango parce que aza muto ayebanaki mobali naza homme public cette dame également donc to ko lobela ngo kaka na côté malam tout na côté mabe mais pour la mère de jumeaux tu mets tout en gardant ba valeur na biso. Malgré notre communauté, il y a des personnes qui n'ont plus de valeur, il y a des personnes qui n'ont plus de cœur. Mais bis to ça les fort. To tikata na ki motema na ezana. Moi empathie na biso ezala nanu. Nzamba sunga biso que moi ba valeur ami kito ça ngo ezala nanu. Yango ndeko ko beta libakute ko moi que to parler sur sujet sur babel to ko lobelaye. Nga aussi na ko ba ke bateau musu o ba sujet oyo. Pour la sujet ya ko dénigrer et ça passe. Et ça passe parce que tout le monde quoi ndeko biso Mama Congo c'est une dame que j'ai beaucoup aimé neba Mama Congo na ba conviction na tellement politique en beaucoup la biso la qui combattante comment elle développer très bien ces sujets en ba bien politique comme sujet de la communauté quand elle parlait elle sait vraiment parler mais tout le monde changement ma casse de Mama Congo banda côté TikTok. Banda Mama Congo à côté TikTok, elle n'est plus la même personne.
Maman Congo disait avant que allez côté mais ba essai ba boké ba critiquer ba boké bona allez côté mais la bango atteindre ba commissaire ba musicien et tout mais lelo yé moko Maman Congo a commis ko finger ma boké si la route na parole mais bon la finger si là même pas l'idée me dit la finger ba si là a comment ko finger ba fali donc elle n'est plus une même personne et le pire nango Maman Congo façon dont Maman Congo ayini nzambe on se demande qu'est-ce que nzamba sali la vie à Maman Congo nzamba sali nini pour comme on a mutu azana pema oh nzambe mutali ko pesa même mutu a ko détester nzambe Maman Congo a ko détester nzambe et ça passe environnement Maman Congo na YouTuber azaki boeti TikTok ou connaît tout na TikTok tout le monde ala makoko c'est la live na et tout ça tout le monde makoko akoboko mina ba comme ça plus kiboko et tout et ma beti to régner kiboko qu'on a visité to ko régner en côté mais nzambe to régner nzambe te parce que nzambe doit pesa biso pema et bon ce comme sur tout on comme ma ange pourquoi continuer Maman Congo na côte na sujet na côte ya Maman Blanche plutôt na côte si Maman Congo parce que na yoki balani mo baba live bato na yoki be mission bato minatali oye chokenga lokola Maman Congo nenga lobeli Mervin pe a chokenga ya TikTok mais Mervin to yebi nenga zala na yekaka moi c'est oh écoute TikTok baby Mervin mais modèle Maman Congo ne selinga pas parce que Maman Congo c'est une personne qui a eu beaucoup d'estime. Comment a-t-il dénigré cette dame Maman Blanche? Comment a-t-il lobela Marcelo? Et ça lui passe tout le monde va terminer ou va répondre Maman Congo. Et ça lui passe que moi c'est bateau. Oui, ça moi c'est randoté. Une dame qui se respecte. Tala, ne ba ko bo critiquer sur Marcelo za muto za en public à ça kata musu ba si je musu a te ya kata musu se pesa kayote ko critiquer mais cette dame a sali biso nini na communauté a sali Maman Congo nini na communauté a sali nini comment kozala boye Maman Congo za maman elle a aussi un enfant comment ko même pas bana oyo moi soit tiki parce que moi on a liboso à cause de ça 17 ans ceux qui ont 18 ans de mariage donc c'est 17 ans bana ko ta réseaux sociaux kuyo ko ba propos nous se tourner bandiko so abimisi c'est grave siko mandeko langai yango na biso bana nzambe to mo to éviter aussi ko pesa ba nguna na biso bâton ba beta biso ah oui to éviter ko pesa ba nguna bâton ba beta biso matanga oya Maman Abiso Blanche makambo eza ah oui ndeko makambo pendeza parce que matanga ya Maman Abiso Blanche madame Tunasi et Kaboni en deux parties ah oui tolo bakara parce que na bakine bandela bazo bato ba yebani le corps bato ba yebani sur ma ezali to koloba matanga ya Maman Abiso Blanche et Kaboni na deux parties famille Maman Blanche ba ça ba na ndenge na bango famille Marcelo aussi na famille na église ba ça pe na ndenge na bango eza pasi peza mawa te bandeko isali pasi bandeko to ki ndeko papa na biso makoso Camille Makoso à Côte d'Ivoire. Tant que moi c'est à Marcelo à Koufi, Maman Blanche à Koufi awa, tout le monde nga lela qui a ça qui be mission, tout le monde qui vient de recevoir né la NG à ça qui en opé, né la lobela qui en ça qui en même émission, tout le monde aussi ba TikTok, ndenge papa ça lela et tout à quand ça qui vient moi c'est parce que y est possible à Koufi la moi donc en expérience on a eu vraiment ndenge zalaka. Pe annoncer que loba qui que ah beaucoup aussi est belé. Tant on peut papa Marcelo ndenge pe à Koufi liwa makambo ko est belé. Oui, à cause de la raison parce que il est aussi à Koufela à Yebi. Ma cause déjà est bana qui diabana qui est à ça mon toi sans chaud et bana qui va prendre bon c'est bana qui. Maman Blanche te bien ba blora bongoté. Ni Marcelo, ba blora bon te bongoté. Mais ko ka lelo OK, ba boy li bota Blanche na matanga quand même ça fait mal to bon que aussi pe ndenge makoso il peut aussi aboya ka belle famille na matanga ya mwana bango ninga aboya ka belle famille na matanga ya mwana bango moi sina kufi fama moi sina ye ba ya matanga te parce que ba silika ki ba sepela kité mais comme ndenge pandala iko allié moi c'est sali boy mais c'est vrai que famille ya Maman Blanche ba comme na niveau te ya ko papa Marcelo m'dalier moi na bango tout ba niveau nanté mais étant que batu bango pe ba lobby bango pe ba sepelité magam ningo salama nizo kene me ba sepelité ne papa na biso Marcelo a memeli makambo ndi azo memeli makambo ba sepelité to ebité
qui basala nzambe ya ka ba lolenge na bango mba ressemblance wana hein et modèle basala nzambe na tango lelo yo to eza ndenge nini et ça li passe et ça li mawa maintenant so bandela j'espère que ata après matanga bako bongisa entre les deux familles bako bongisa bazwa solution li bota lelo ya maman Blanche ba kenele soki na salle wala comme tout le monde nanda kwa mwana bango bana droite ya kotia makolo et ya pasi eza mawa peza soni tangu sango yaki ke mona biso Blanche akufi famille ba yeba kite ke mama Blanche akufi tant ba yeba apprendre ngo eza normal c'est sa famille bande kone ba kepe mbangu nanda kwa papa Marcelo nanda kwa ndiko la bango ba ko apprendre qu'est-ce qui se passe ba koma kuna ba pekisa bango ba boya bango ba kotate ndeko abeta li solo nga tuni est-ce que ba ina problème famille habité ba ina problème té ba na problème té que ni le côté mais moi ça pasteur Marcelo maman Blanche maman biso Blanche a commandé ka musika famille akipa donc ami benana famille aussi maman Blanche famille na ye et tu comme famille autant sou ba pauvre ba tubo ya mpiaka ba tam sou o ki va pour la servitude ba senga sengote ba pe libota bongote il vit très bien assise na mboka na biso Congo OK bande comme sou ba saka ba banque ba fille mo kitoko libota mo pe ya bien OK pe sonité. Mais maman a dit pourquoi elle le connaît ça que a ben dans la musique à famille batu musu bazata musu ba proche ne ba ndeko na montant pe li botomo maman tata moko ba mona rasusu moi c'est pasteur Marcelo ba mona na ba télévision lokola biso ba se koto ya kalisusu te maman a biso a ben la ki musique à famille siko ko yoka makamba boy bandeko langa eza passe tu peux ba raison te parce que même si je ne me moité pour otoyoki toyika litoyi moko non toyiki nyangambo ka ya famille ya maman na biso Blanche bangonde ba lobby mais maman na biso Léo muno quand même pour libela toyo tamsu avis na été to tamsu ba plutôt ba argument na été to koyeba ngote to tamsu te pourquoi maman na biso a benela ki na famille est-ce que problème spirituel je sais que maman na biso akon musika famille pour physiquement parlant côté sur le plan de la situation il y a les bota moko ya kolé la té les bota mpe efanda mais maman a biso comme musika les bota na et puis tant muta kufi bande kolangai c'est normal que sa famille vienne aussi et si quand ndeko bango ndeko fanda pour les ndeko na bango mais pourquoi les bota ya papa na biso Marcelo to papa na biso Marcelo ba boy ke famille wana ba kolela mwana bango na ndaku na bango nanda kuna ye bandeko baboyi e baboyi penza lelo odi to liko boyi libota mama na biso Blanche tunasi ba osa matanga na bango pour le moment osa matanga na bango et pas tata mwasi a maman Blanche donc makamu mingi ba yo bampela musika loko ya bionanga mais tant ba sali programme famille ya pasteur Marcelo tant ba sali programme ba kende ko mona ba kende pas nanda tata mwasi baki komona famille wana basoli bayebisi bango nde bakangiseli nde babongisi pona programme ya kokuna ndeko na bango et ça là qui passe pe sali mawa basa ko boni bandimiti ata basa na considérer te ata ba batie bango pena na kata makambo ngo te mais après tout aka mwana bango azaka ya bango babupe ko sa makambo mais et ça li passe et dans de telles situations ce qu'on biso mo bala nzambe to li ko pesa bateau ya libanda bâton abeta biso ba vraie raison to yebité est-ce que comme spirituel to yebité attention il y a problème spirituel bande ko biso ba sambela non papa na biso mo sala nzambe munene maman na biso pa de ko sambela akei ko ke na mutu na vie ko ke na mutu porte ya fête na yo mais porte matanga pour preuve tout le monde a biso na bato ba cité mutu soka kufi ba fongola rapporte le pan parce que il y a sous la limite té c'est qui boko ko la biso za bongo na matanga apekisa ngo mutu té fait ndé ko limiter mais matanga té surtout dans telle situation et ça manière té ko pesa aussi bato musu bâton pour ba critiquer tango bande ko to balaka to kena libota o e bali biso
mibali yo mobali ya bali yo akoma bongo responsable na yo et si ka papa azali ko zo na responsabilité et comme na ye muta komi responsable na yo mais yango te elongola biso bana mabota na biso non yango te elongola biso bana ya mabota na biso to tikala toujours bana ya mabota na biso bandeko nanga to tikala toujours bana mabota na biso Mama Blanche lelo akibula si autorité pour la biso Marcelo parce que pour Marcelo a balaki mais elongoli Mama Blanche te mwana ya famille na ye elongoli te bandeko nanga nga mort de jumeau na pena na ba audio o ya mutoyo ya libota o ya za ko expliquer nga mais par respect non sala ngote ke na bimisa ba audio wana pour enaza mona nzambe na ko sala ngote eza ko pesa su moto mais vous connaissez bobaka est-ce que ponyo ko beta on ko beta ngo pour na réveiller biso ba biso communauté ya biso mutu ke biso bana nzambe to pesa ka pe ba ngona biso occasion te ba finga ka biso moko to pesa ka bango baton te ba finga ka biso Nebi ke ningo zana ozora ninga mabe o comprendre ka mabe pota nga lelo ba audio na nga zana ngoti na yebi tiki nani su lobi so audio mo songolo pakala na yebi te nsusu ba o nga na yo tamso ya mukie munusu be tamso be audio tamso e bele makasi kolega o ya ngai mena kotsela nga ngote mena kotsela ngote pour le respect ya maman na biso auto okufa na dali bota na ye mais ya ngote ko empêcher nga na interpeller nous les chrétiens na interpeller nous ba chrétiens sans aussi à famille. Les lois famille la le africaine, que que sorcellerie za makasi. C'est bon ça dans to boité. La famille africaine ba sorcellerie et za makasi to boy yangote. Mais heureusement nous nzamba sali biso ngolu, toza na nzambe oyo. Oya zo batela biso. To na nzambe oya leki ba sorcier mabota na biso na nguya. Toza na nzambe oya leki bango na nguya. Et aussi na biso to bengi ba chrétien to koma na likambo au bon temps musu ta chrétien asa en bon terme ba to église na ye ba pasteur na ye mais ya libota ne moko asa na kimia ba tuté et ya pas à sonia et loko na ba nzambe to revoir et loko na comment yo ozaka même na pasteur na yo okuza même na ba to za nzinga na bango na église na bino mais na famille ta mususu olobisa mutu te c'est normal te nzambe nous aimez vos ennemis nzambe aibete ke benemi ba pelanguya mais abi aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent mais lelo tozo malamamati ya combat spirituel to balu sango to comment faut haïsser vos ennemis to haïsser vos ennemis tout comme on sait ko haïr bango na biso yango ba combat musu to liko longa te parce que kati na biso il la haine kati na biso le rejet kati na biso il le mépris on peut nzamba zo longi c'est bito musu te parce que kati na biso ma bébé zali to éviter maman na biso en blanche a ko se défendre te mais lelo yo matanga na ye et comme mon bisika mi balé famille na ngambo na bango pe na ngambo na bango après une question bandiko na ngai tant ndiko to soane na tube que bon sikoyo to moni programme qui matin ko zala bongo na salle monso na boboto to monyo ba ko exposer kuna siko pona na bo sala ndenge nini ndiko expliquer ngabite pona wana neza boboto to kende pona kulo ba kagei mtu porte anda côté kuna porte salle ba pexi mtu te bango famille bana droit ya ko kende na matanga esika ba ko exposer ndeti za na ba stade wana ba okina bango mais kani na ndako ya papa biso Marcelo di ba boy bango famille batia makolo bakangeli bango porte c'est dur bandeko langa bandeko so na tia ba audio ya ndodo so na ye bandeko langa ete ki ba ete to solo na ko enregistrer non to solo la ngata msuna komi atineli nga audio ete loko boto na poser question donc so na tia ba audio c'est scandaleux so na tia ba audio o ba audio eza comment famille on bazo loba comment famille maman na biso blanche bazo loba ba audio eza ba audio ezali comment bazo loba bazo yima bazo kapasi bon que so lekela bango ba mona ka sundi ko bango su régulièrement te puis ba yo ki na maladie te maboka pouf akufi et ba ki ne sur place na ndakune bo kotisa bango tellement comment famille o eza doublement choqué na likamboyo to boya koza bongo pierre d'achoppement pour les autres to ite lo ni papa na biso Marcelo
aboyi to aboya fabia mwasi na ye oyebite raison nini mais ndeko pour le moment papa na biso Marcelo aza na pasi makasi oui mais famille aussi il y a Blanche bape na pasi parce que ndeko na bango le lien de sang est là. Le lion de sang ezali ndenge papa so Marcelo azolela bana mama Blanche bali kolela libota li peut aussi bali kolela parce qu'on a azaya bango ati on a moni les sous régulièrement mais azaka ya bango c'est le lion de sang pe mama so Blanche a confié jeune boy mu bangete dans ba quarantaine ka pamba et sali pasi j'espère qu'après matanga oyo après biso Marcelo sa famille ainsi que la famille de maman Blanche ba ko zo occasion ya ko fanda ko bongisa parce que maman biso Blanche akei atiki bana wana bazaba pas Marcelo mais pape bana aussi il y a famille Blanche donc bana peut aussi d'un côté famille peut la poste ba aussi Blanche na bango na nzela bana wana ndeko bango akei mais ba bona Blanche na bango na nzela bana wana donc ezaka ba kana poste aussi tant que en contact après matanga nous espérons réellement que bakozwa solution bakobongisa bakoyokana que tout ekozala bien. Autant monsieur qui y a ko simba te et ko simba siko et ko bonga siko nous le croyons. Nous espérons que tout est collé comme malamu penza. Quand abiso bana nzambe to e bape tango surtout comment ko jouer lancer la moyo. Tant qu'on va commenter que bi commenter. Des mères de jument lobby on a dit que sûrement moto par exemple un peu au finger au commenter ba ozangate mais landa penser langa ki na suka yo peut aussi zobe dans autre tour la sikoyo yo peut aussi bongisa na libota donc so na libota no bongisa te boyoka na bien te bongisa hein et ko ça la bien et puis bongisa na libota na yo nzamba sali ngola pesa o libota po ozaka muta po na okima yango te po nzambe na za makoki nzambo abatela kwa bomba kaona akone ko bomba yazo batela yo ayi pourquoi pesa ko libota wana donc luka ko za mala mosina libota na yo ezala bien makasi bande konanga quant à nous tota kama ramle zo kendele soki lisolo ezali tokozana tokoya lisusu soki nzambe apesi makasi akoya tokoya lisusu toya betela no toujours makambo ndenge eza koleka makambo ndenge eza kosalama mais reste dans la prière tout le la maman oyo avec respect, avec dignité, parce que aki mwasi moko respectable. To lelae avec beaucoup de respect. Ce qui est sur ma si a zonité, tokoya lisusu. Bye bye.